Nani? Papa Makap. Hey! Lunga. Papa! nga ezosanga pasi makasi tosufri makasi nga na babase na ngai awa mpo toluka bato nyonso bacomprendre ke tozala na molobeli moko na district na biso eza Papa Makaya. Naza reconnaissant, je sais comment tu as souffert. Obimisi mbongo te bapeki wana misusu parlo banani chose balo baveste wana oyo nakenda kopesa na bato ya bandungu lobana petola kutikilanga balo wana atikala ina ngomo balo wana o moko itikalaki bon Papa Kaya na bapolo bazongisa te pombe zate omoni na minute lokola lobani mama na ya kufela yango akufela mama atiaka makolo te Papa Makaya voilà, même dans le monde entier, ça a raté. Le fait qu'il y a perdre l'élection, c'est pas que nous récupérons bien fait au salaire. Non, ça a raté. Ngaï, Naza un peu. Combien de vestes? Ma veste ne pèse pas chef coutumier, ma maman, Mikolo, ma papa, la pèse pas ma puta. Ngaï n'a qu'un maté. Mais on dit que tout le monde va PVT. Qu'est-ce qui prouve que vous avez besoin mais tout ça c'est toi, Yonde au Congo nous avons fait. Yosa directeur ya. Directeur ya campagne. Non, ça la démarche. Non, ça la démarche. C'est nous trop sévère. Tout ça va c'est ma faute c'est belleté. Parce que tu es belé puis katani. Et puis tu es belé puis voter. Tu es belé va voter, tu es belé puis katani. Voilà. Et ça tout ça va bien parce que tu es belé va voter. Batu ba kufa. Na kukota mpungu mvwanzi. Non, honorable, yoza molobele ya batu. Kolinga te mboke za na problème po yozi. Balasi masko so voto. Chance ezaka. Neti jise bwanganga wana ke ngubima libosu nanga. Yes elle est en campagne. Maître nani? Jise bwanganga ABG, maître profone ya campus. Le meneur Antoge, Pakinga nini? Abimi aza élu. Maître Pakinga nini? Abimi. Mobala maman Dorian la patronne. Félicitations. Abima qui? Honorable, on a le kaka courage, nous avons été pour la flatter. Tu as accepté de faire ta biso et puis ça se maillé et l'on est au salaki. Oh, tu as sala, n'amboule koya, kotoya. Après 5 ans, ça va calati. Honorable, moi je vais te proposer une chose. Nalingi, dans sa relation, mon tantine n'a moko azalaka vraiment suivi l'internet. Na récupérer lecteur na. Bon, tout ça là, donc là bazo senga ba recours là, to bête tout ça pe mo makelele. To meninga na salite. Na bête tete kayobi la ku. Na yobi se muneni. Na zo tete kayobi la ko tala tete. Yete. Bilo na iti. Non papa, à mon pas raisonner belé, trop de kokanisa ko bela pas ko ça. C'est mu to soutenir nga zete. Na artiste mu to soutenir nga zete. Papa Makaya, na benga journaliste wana, soki Megan. Batala kaimi. Yes, on a quel nom d'internet. T'appelles ça habita 10 cas. Benga. Sikoyo, naza na chance. Je peux ça naza ni mona na mutu poto sola à tout moment. Avant que naza anniversaire na ye. To sena ba luani mwamba, un anniversaire à Megan. Semaine à 24. Batindelinga iba mega pa ya Gabe Manense. Gabe Manense. Asa ngolati. Asa wa déjà. Voilà mutu. Ba ba sali campagne na bango nani Chachombala. Chachombala azui. Chachombala. Kashogi. Kashogi azui. Kashogi azui. Kachaki na funa. Kashogi. Kachaki na funa. C'est bien, ça mérite avoir un prêtre. Il y a pas bola pour la terre. Alors, la grande dame Mégane, toute la ville en parle. Bonne maman. Lobby, c'est la musique. Ah, c'est bien important, hein, malgré la conjoncture, mais Dieu nous garde toujours. Dans le lobby, hein. Dans notre sol, on a pour la Zamoubali, mais dans la regret, au moins honorable, la bête que l'histoire, la bête, on ne peut pas voter, abimagité. Abimité.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lobby? Tout ça, une mission. Nous ne pouvons pas y aller à poids, nous ne pouvons pas y aller à lobby, il y a une voix. Est-ce que c'est possible de tout ça, une mission? Ah, ok. Naherni 10 heures. Bon, combien de bombes là? 10 heures. Combien de bombes? Tout ça, c'est le moment. Non. Tala, tu es là, le 12 heures pour tout le monde, Alex Mfumousi. Alors, sur 12 heures, ça va pas à le patron Alex Mfumousi. Le rôle à Zawa, il y a un peu de fois que Alex Mfumousi à 12 heures. 10 heures, pardon. 12 heures. 12 heures. Ça va. Ok, on a ici. Ok, à lobby, hein. À lobby, lobby, c'est bon. On a 12 heures. Mais, tout bon, le décembre. Tout ça émission pas mon que tout ça na souci même pour aider ngate na nazo ko aider parce que c'est la vérité azali ko la 500 yo budu la campagne na moni ko sala gite na bandu ndukune er mona ko mudu ka yo boy so ni bali na jiba jiba TV na côté tout ça ya ça ni ba mpoka koyo mutu na comprendre que tu place wana papa Makaya honorable Makaya yebisa biso na comprendre mais contentement na eza par rapport à quoi on doit déclarer que Seigneur Katio problème on eza finalement nini zala makasi papa moi on bala le raté na bimisi ba veste na kaboli ba chef coutumier ba mama bazui ba maputa ba mama mususu ba uti musika nzembo nini ngana salite sali succès na mboko tete kayobi lako ngai Siliberi ba kengi mukukosu nzembo na ngai baka yani ngolu nzembo na ngai oyu yanga bo c'est moi na musicien moko a soutenir nga zaité. Et puis parfois on a bayibi yango. C'est ba misa baza mabe. Non, tulingalité, tout banga nzambe. Mais ngana ensemble là. Nzamba bakoko. Bakubeta batu asa basali makamba. Bavua na ba pia mutu mususu. Oh, il y a vu ça à la Diafroc télévision. Non. Il y a vu ça à la Diafroc télévision. On va partout dans le monde. Voilà, mon vient à Ngaï, Davin Touloulou. Bambo, tu la place aux Ali. Non, papa, bon, comprendre les émotions. La tête le pambo. Il y a ma soeur, papa bien. La tête le pambo. La tête de JP. On t'a le pambo ma campagne. Ya mon fléri cordon madilu wa sage mission banani na defaki susu na defaki mbongo Jésus makasi ya moi retard na plateau. OK papa nani adresse ko debiso na chaise moko apo na papa modero et depuis na chaise moko na papa modero avanda. Merci Odé. Papa Odero, prenez place. D'accord. Non, il est juste que non, tant qu'on quitte, il faut comprendre. Ah, il faut le bagnon, parce que l'émission n'a c'est ni Bazota la ministre, même président de Tala. Mais c'est toi, yo que nous bima, il t'en qui? Papa, doucement. Ça vous habitez. Yo bima yo nani? Malheur, au sali. Non, mais même là, tu vas et la même est sauvé dans la il a l'action de l'homme na kola nango. Pousse en dessous sikolo.
badepute basiliki bokompo badepute basiliki Maman, ils avaient pas complice. Non, il papa, $500. mais on l'a dit, on est comme monde entier la télévision. Nazo ba polisi ba okanga. Yo ta uya mangana ye. Mutayibi na bavua. C'est lui abimisi na Bulungu. Bulungu c'est moi. Bala Bulungu ba yebi. Papa, Bulungu c'est moi. Ya Bulungu. Un Burundais au Congo. Ah, bon, félicitations, vraiment félicitations. À Monique, bana bandundu, balelio mabe, balelio vraiment. Dans un peu sa félicitation na bana Bulungu, ba fotenga na kotika bangote. Na ko sala na ko bunda na ko banda ko lobela Bulungu. Bulungu c'est moi. Na la koli na Bulungu. Bulungu mon baba ebi ngai. Na la tangi na infra na tangi na Kikwiti. Mais papa makai pas moi Bulungu ya tongo azuite. Aya Bulungu ya. Aba Bulungu baba ba ko voter Bulungu. Ba ko voter ba yeyite. Aya Bulungu ko ya. Ya sol. Oui, aya Bulungu ko ya. Ya Bulungu ko ya. Félicitations depuis que moi enveloppe. Papa! Nana ya Bulungu ko ya. Papa makai. Nana ya Bulungu ko ya. Nani? Papa makai. Hey! Lumba. Papa! Eh oui, Bafani tout est tonton sous partout dans le monde place Rosa. Alors, bisous tous à la branchée. Hein? Désormais, chaque semaine, nakati ya Frog TV, bagag ya sika. Ngana zawana, bandeko bazawana. Tozawana uniquement pour nous sepel Sabino. Na Frog TV. Désormais, chaque semaine, bagag ya sika. Vous ne serez jamais déçus. Ah oui, namukolo makas. Namukolo. Voilà. C'est Frog Télévision, tous les sous bafan nyon soit Graciela. Donc on nyon se pela na Graciela, kota na Frog chaque semaine au munanga. Donc ma solo ngo ya gak eye lisusu. Bafan na bino nyon so bolingaka. Bazana o nyon so tala ko sepela ne azana si Frog Télévision. Chaque semaine bolanda biso tozana pour mon sepel sabino toujours. Vous s'abonnez. Alors je vous aime beaucoup. Bafananga, beaucoup tassi Frog bomunanga. Babiso coupure à ce qui vous essaie de kitoko. Bino nyonso obulinga artiste na bino coupinga yo. Na bi désormais chaque semaine boando zo bagag Jessica ka na chaîne biso Frog Télévision. Babi tozaki na bino, tozana bino et puis tozongeli koza na bino. Babi biso nyonso auto s'abonner na Frog Télévision chaque semaine bagag ya sika koseka ya sika nyonso ya malamu ya sika izongi na kata chaîne na biso Frog Télévision. Babi tolo basuni chaîne ezakaka moko Frog Télévision. Mambo ezongi bilenge ezongi bat bakonda pe biso yo tozongi. Voilà, baboni nyonso ya Frog Télévision, nous sommes là. Bato nyonso ba mourir ya bagag. Bato nyonso balinga bagag. Déjà to sepeli sarabino to zongi lisusu. Na ko sepeli sabino sur Frog Télévision chaque semaine. Bo bando zo bagag sika. Ngada d'international nozalana. Ba artiste na bino bolinga ba ozalana. Donc restez branchés, abonnez-vous. Ba o bazana na abonné to tindelié moi lien atala s'abonner pour arrêter gag moroté ba biko seke saka donc pe ça rabanzoto bien donc bo s'abonner na Frog Télévision parce que chaque semaine bo bando zo ba gag na biso. On est là ba compagnon nyonso d'ade international partout dans le monde entier to kuta ni biso nyonso na Frog Télévision. Hey! Équilibré! Retour à Frog avec vivacité, toute l'énergie. Zongi awa bisika boyeba kibiso Frog nanya ko tembeli susu toye ndenge to mesana koya na bagaga danger na koseka ya gogo. Allez toke banda kodobika isika bakomi abonné dobika na rouge wana banda ko dobika na rouge bo dobika massivement
Ah oui, Touzali, Touzali, que Touzali, Frog TV, de retour, Bissoye, Touzali. Abonnez-vous massivement. Tu ne seras jamais déçu pour un tonton Sounebino Nazawan. Abonnez-vous. Il y a un ibisi tatene la maman no kwene et la sokuba na le utamana bango. Abonnez-vous massivement. Frog TV, Frog TV, Frog TV. Abonnez-vous massivement. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Ah, bagaga bien, l'émission bien. Batunyo Sobolinga décor ilonga. Le lève du maître bien sûr. Beau s'abonner, beau à jamais décis.